Sommet économique Oyo, ezali ko salema pona ko appuyer Afrique kuna na France et sika mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko participer sengeli boye bake 100 milliards de dollars déjà et ezali mobilisé pona ko sunga économie à Afrique et sengeli pe boye bake lobby dans Assemblée nationale ba proposition ya loi portant création pe fonctionnement ya ba agronome déjà ezalaki jugé recevable pe ezalaki adopté bokolanda ngona édition ya lelo côté na ye ministre ya terrain Oyo aboya bureau ministre ya pété un tic Augustin Kibasa Maliba a lancé Kibongo campagne rien ne remplace la poste et sengeli boye baki poste et zongi avec impact na idéologie côté pe yandoule sengeli boye baki ba concert et zongi déjà na kin bokolanda quelques extraits ya bandoule oyo betamaki week-end passé awana KNB ya mokolo ya lelo Oyo ngai nazalaki na plaisir ya ko présenter bino boyebi ki première chaîne d'information en continu na lingala oyo salema pona ko pesa bino ba information nyonso na lingala po moto nyonso surtout à comprendre nini ezali koleka na mboka na ye. Merci pour vous aller ebele pona kolanda édition ya mokolo ya lelo. Na mokolo ya lelo téléphone ekoma moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, bossa ni makamo mikana l'état na mboka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone, badone langai. Nzambe, papibie mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tokusuka nzambe tepe. Na suna mbongo ta? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana, solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service auto bengi RAM. Registre des appareils mobiles. RAM est coupé sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe a en RDC. Poto longwa na ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe boye. Tosani na ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyoso ya pirate ekozala bloqué lokola na ba mboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres et kopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani to mitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango to bomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu. Na RAM téléphone ekomi moninga ya solo. Premier résultat sur sommet Oyo ezali ko salima en France pour na likambo Italie économie Afrique et sengeli boye bake annonce et salami lelo na président Emmanuel Macron pe président RP de Mathieu du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke 100 milliards de dollars ezali déjà mobilisé pour na ba pays Afrique bolanda yango na reportage Oyo. La marge ya sommet France-Afrique au salima qui mardi 18 mai na Paris kuna na France Emmanuel Macron président ya France et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président en exercice de l'Union africaine annonçaki au cours ya conférence de presse ya clôture au bako animaki elongo la directrice générale ya FMI 100 milliards de dollars américains pour profit ya ba économie africaine mbongo yango ezali premier résultat ya sommet France-Afrique o esangisaki Afrique pe ba partenaire na ye traditionnel. Ba problème nyonso ekozwa solution te elobaki Emmanuel Macron initiateur ya sommet yango kasi yango ezali un pas vers makambo ya kitoko. Président français a rappelé que besoin ya financement pour l'Afrique Wuta 2021 tito comme 2025 ezali estimé na 385 milliards de dollars. Yango esengeli konuka ko travailler makasi pe ko bunda pona ko stabiliser ba économie africaine. Na o Italie production ba vaccin en Afrique, France ezali ko soutenir
transfert ya ba technologie pour musala o esengeli na OMS pour na kolongola ba contrainte nyonso en termes ya ba propriété intellectuelle o ezali bongo ko bloquer production ya quelques types ya ba vaccin anti-COVID-19 en Afrique. Nakosepela na premier pas au président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnaîtra que montant au ezali insuffisant par rapport à l'objectif kasi et ko sunga kaka Afrique au ezali na problème ya économie très fragile na ngambo na ye France asengaki na ba pays africains batia une partie à fonds la lutte contre le terrorisme aux à pays africains. Pour un rappel, une vingtaine de chefs d'État africains et dirigeants européens basangana qui n'a Paris pour participer à un sommet il y a financement de l'économie africaine au salaki que badine sambo ou belé pour que ba soutenir l'économie africaine au tout le temps fragile. Kinshasa et le qui partout. Kaka ndenge na ebisaki bino na ebandeli ya journal oyo ministre oyo alula terrain lokola likamu mususu ministre ya PT1 TIC Augustin Kibasa Maliba alansaki mokolo ya lobby campagne moko sur poste bolanda yango na reportage oyo ya Naomi Mpila. Ministre à poste télécommunications et nouvelles technologies de l'information de la communication Augustin Kibasa Maliba a salaki lancement ya campagne rien ne remplace la poste mokoya mardi 18 mai na société congolaise de postes télécommunications SCPT na Mukuse liboso ya bajon ya SCPT au bayambaki na Sengo Mabina pelo yembo numéro 1 ya PT1 TIC a démontré que capacité équipe directrice ya ko relever ba différents défis. Rien ne remplace la poste et sali kaka campagne mais sengeli la opportunité pour la revoir à la hausse bas standard pour la qualité à bas service et la réception postale na République démocratique du Congo et le balki Augustin Kibasa Maliba. Toyeawa na mokonzi na biso le ministre ya PT1 TIC to sala loko to bengi lancement ya rien ne remplace la poste. Tozo sala campagne munene. Et c'est biso ba congolais to soutenir le loko ya biso moko tozali na talo muke mais qualité ya munene otinda kolina yo lelo 3 jours 4 jours et comme en France et comme en Canada et comme partout tozali prêt à salisa bino mais bino pe bozo eloko wana bosala nete eloko na bino potokendi liboso. Lancement ya campagne esalemaki kitoko na patron ya PT1 TIC oyo a visitaki elongo na DG ya SCPT Didier Moussete ba bureau ya poste pe ouverture ya ba boîte postale ba kota ki kotala état ya poste pe nini sengeli kosala pour que entreprise oyo ezwa elan ya sika ba autorité ya ndenge na ndenge bazwa ki part na activité ya lancement ya campagne oyo entre autres présence remarquée à président ya RTPC Pelisusu bourgmestre ya commune ya Bandalunga pe bazalaki présent et sengeli koyeba que poste jouaka rôle moko très important na mboka na biso na o etali ba on fois pe la réception ya ba colis ba courrier partout dans le monde. Lelo Augustin Kibasa altelemi pi azali déterminé à kozongisa poste ndenge ezalaka kala pour que même ba congolais o bazali libanda atako bapaya batinda kabiloko pe ba lettre na kimia nyonso et sali kitoko makasi ba agent ya poste ba beteli o maboko pe population congolaise muluba ezali na sima na yo papa kende liboso Kinshasa eleki partout. L'Assemblée nationale de bandimi proposition de loi portant création et fonctionnement il y a ordre il y a agronome bolandango na reportage il y a merveille mobende. Assemblée nationale indimaki proposition à loi portant création na fonctionnement ya ordre national ya ba agronome mokolo ya mardi le 18 mai. Initiateur ya likambo yango député national Modeste Kazwazwa asepelaki pe aza ko estimer que proposition à loi oyo motiver ba ingénieur agronome va travailler en synergie pour na bénéfice ya population. Mwana mboka Modeste Kazwazwa alobaki que azana esengo mingi pour plénière et comprendre qu'il fallait que ça la mosala pour la population oyo avivara kaka na agriculture. Asepelaki isusu pour eza loi oyo motiver ba ingénieur agronome ba sangana pour na ko travailler ensemble na bénéfice ya population congolaise. Na ba débat nyonso ba intervenir
intervenant basalaki baapportaki bacontribution ebele proposition ya loi endimamaki mpe batindaki yango na commission ya environnement oyo eza kaka na 10 jours mpo epesa conclusion na bango kobanda mokolo ya le 18 mai. Kinshasa eleki partout. Kaka na cadre ya konumériser République démocratique du Congo esengeli boyeba ke bapartenaire égyptien pe baexpert ya PTNTIC basalaki réunion moko mokolo ya lobi pour le déploiement il y a 16 km il y a fibre optique na kati ya République démocratique du Congo. Bolanda yango na reportage oyo. Envie il y a ko matérialiser ba début il y a ba travaux il y a construction il y a 16 000 km il y a fibre optique na République démocratique du Congo. Tripartite moko composé na ba expert il y a ministère il y a poste et télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC. Directeur général il y a société congolaise des postes et télécommunications SCPT. P groupe Benyan Holding oyo ba debitaki mokolo ya mardi 8 mai 2021 na SCPT ba travaux pour na ko analyser ba paramètres techniques financiers P légaux. Face na presse manager ya SCPT a rassuré que but ya ba travaux oyo ya ko soigner na ba moindre détail ba stratégie pour na ko entamer na meilleur délai ba travaux ya déploiement ya réseau fibre. Toyambaki ba partenaire na biso égyptien ya Benyan tozali ko travailler pour na koluka ndenge nini tukoyi ko matisa na délai moko ya malamu ba détail technique pour na koluka ko banda ba travaux na meilleur délai ndenge to prometaki dernièrement ndenge directeur général ya SCPT Didier Moussete alobaki. Donc ba yelelo pour na 3 jours lobby ba travaux et ko répondre car si certaines commissions ba démarraki déjà ba commission technique économique pe juridique pour na kotala ba détail oyo esengeli ezala fixé pe na bongo toko pesa date ya début ya ba travaux ndenge a continuaki monsieur Didier Moussete. Na se ya supervision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali koluka kosala République démocratique du Congo HUB électronique na kati ya Afrika. Gouvernement ya Union Sacrée ezali ko conjuguer ba effort ya makasi na nzela ya ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba pona koluka ko déployer 16 000 km ya fibre optique na République démocratique du Congo mobimba pe ko activer yango pona amélioration ya connexion internet ya kitoko na kati ya République démocratique du Congo. Augustin Kibasa Maliba musala kitoko po ezali ko monana tina nini bazongisa kyo na ministère oyo. Bravo Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco mukolo masolo oyo amesala ko sunga population congolaise atie na marché lampe de rasoir Nelson Platinum triple X oyo ezali ko kata suki kitoko makasi kasi à part ko kata suki ezali pe na ba cadeau na ba oyo nyonso ba ko salela yango mingi. Bolanda reportage ko Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesala ko sunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila ba kwepe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku. Sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te. Esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso. Tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba
bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Na cadre ya bitambola tambola population congolaise ba réagir na licence oyo balobaka pona nini mwasi atongaka mboka te. Bolanda yango na reportage ya Naomi Pila pe Hervé Zaka. Mwasi atongaka mboka te licence loba bakolo kasi lelo oyo na 21e siècle basi bazali partout dans le monde na ba domaine nyonso et même na ba poste de responsabilité. Tozali na ba femme présidente de la République, ba ministre, ba député, ba sénatrice, ba professeur d'université, ba militaire, ba ingénieur, ba journaliste, ba avocate, ba magistrat, ba artiste, to ndenge na ndenge. C'est-à-dire que na ba couche nyonso ya population beaucoup ta bon prête au mwasi atika. Yango motule tunami est-ce que proverbe to adage mwasi atongaka mboka te ezali toujours na place na yango na société lelo oyo. Manière rebelle eza pe na basi mosusu pe baosima mboka baza na bango eza okanda wake eloko moko efingisi bilo nyonso pour la majorité basi mingi ya Congo baza bizali mabe makasi na sensi moko ya bongo yango moni ke babaki mwasi atongaka mboka te eza pe na mwasi mosusu pe la majorité za mingi basi mingi bazala mingi ba mauvais conseiller yango ke moi terre mana ekenda ke moi si atonga mboka te mais ça pe basi mususu pe baza pe bien batonga pe mboka apesa muninga conseil malamu mususu pe amona apesa muninga pe conseil mabe zaka c'est le comportement ya mwasi pona ngai conseil na kopesa ba mama to bongwana to selingwa na lero wana mama zaka na valeur te mais pona mukola lelo mama comme na valeur makasi comme na valeur makati veut dire biso maman to changer bizali na biso to mi yeba penake mama soka za ne sika makamunyo se tombwami bi to mi yeba penake biso maman nde biso. Premièrement moi si atonga mboka te par rapport maîtrise moi ça mboka déjà là sous maîtrise moi ça na maîtrise te kwa nini yo ya biso ba ya garçon ko a un problème ko gérer en tant qu'un homme. Mais moi, si je développe ce secret, je pense à la famille, je pense à Mboka. Moi, ça développe. On peut avoir un plan. On peut avoir un dingo du barana. Donc, on dit que c'est Adajwana. Pour nous, on a Adajwana, c'est le bail de ça là. Nous, on a monté, moi, ça, tout Mboka, moi, ça, c'est une cité. Sauf qu'il y a surtout des jeunes filles. Sauf que l'Andé, on a une base là-bas, on va faire Dakar. Au moins, il y a des gens qui ont Mboka. Donc, c'est un peu ça. Baisi batongaka mboka te eza solo pona nini parce que bakanisaka te tango alingi koloba likambo to ayoki likambo fo akanisana na balisana likanisana pona nini nasala likambo boye epa biso mibali ezalaka nde nini so oyoki likambo ozana na maîtrise okanisi nini nasengeli kosala pona likambo oyo ou bien oluki mpe moninga bosololi pona nini bona boye mais baisi esalamaka mpenza bongo te baisi balingaka mbala moko atomboki pona nini akobosakana nanga boye pona nini yango wana nde mwaye batonga mboka eza te parce que ntango akende kotuna ye na koswana bakopanzana kaka mais biso mibali toraisonaka omedite na likambo wana nini nasengi kosala po tobebana te soit akena calmement basololi bona boya omona likambo esili mais baisi mingi ezalaka mpenza bongo te ntango mosusu akena ye na ndenge bien basolola moninga kuna tomboki olakisaka nini alors moi batonga mboka eza te. Autre temps, autre mers, et le baba il le poto vi oyo nyonso totangi likolo mwasi azali actrice ya développement pe ya changement ya mokili kasi nyonso ezo dépendre na ezaleli na ye manière azali komi pe sa valeur ko travailler dur pona kokoma histoire na ye to bengana ba anti-valeur to primer développement ya société mwasi atombolaka mboka pe mwasi atongaka ekolo lelo oyo soki mwasi azali bien éduqué bien instruite accueilli
kotravaye na baambition mpe na makasi nyonso akoki kosala makambo oyo kutu mobali akoki kosala te. Mwasi akoki kosala nyonso pe mwasi azali na bavaleur moko ya makasi wuta nature na ye. Koloba ke mwasi atongaka ekolo te ezali vraiment dépassé. Po mwasi azali lelo na centre ya développement ya ba société nyonso partout dans le monde, même soki ba société mosusu etikali mwasi makasi, lutte ezo continuer pour que mwasi azwa place na ye pe lelo oyo mwasi azali na place na ye ndakisa na gouvernement Sama Lukonde. Tokuti 12% ya basi o bazali kosala mosala kitoko basi ya mayele pe ampifo. Donc mwasi atongaka mboka. Kinshasa eleki partout. Côté sport, c'est que papa Obokomona comme on papa Isidore Libambu azali premier arbitre na République démocratique du Congo kasi Congo et Sundola et Awa azali kulela ba reconnaître ta valeur na ye tango azali na nobomoyi. Bolanda reportage oyo. Papa oyo kombo na ye Isidore Libambu aselamite. Aza na 93 ans, aza baoba na milieu ya foot na République démocratique du Congo pe na Afrique. Azalaka défenseur na FC Vaticano wana toza na époque coloniale sima ayaki kokoma président ya FC Mikado kutu pour na rappel boyebi bien match oyo FC Mikado et polisaka Vita dimanche le 4 janvier 1959 tangu ba supporters ya Vita bayaka kopier ndaku na ye na avenue Boera na Matonge Rakine tellement yepe azalaka elombe abimisaka machette alandaka ba supporters ya Vita nde bakimaka bakei kokutana na ba militant ya Abakonde Mobulu e bandaka oyo e salaka ba martyr ya indépendance tokoma ko fêter bango le 4 janvier pe na nzela na yango e salaka pe lisusu ke indépendance e ya kokota na mboka na biso e sengeli boye bapeki papa Libambu asalaka lisusu équipe oyo ezalaka na bana ya Matonge Nomade Lisano. Boye bapeke papa Libambu azali premier arbitre international congolais azwa ba formation et arbitrage à l'étranger ba nomaka ye kutu président ya commission des arbitres pe ayaka ko créer école moko ya arbitrage oyo ye moko azalaka formateur pe azalaka agréé na FIFA na 1974 na époque ya Mobutu azalaka chancelier ya ordre national de Léopard. Vous comprenez que papa Isidore Libambu aza monument vivant na milieu sportif na République démocratique du Congo pe na Afrique yango na nzela ya bana na ye pe ba petit fils na ye balobi pour l'état à reconnaître papa Isidore Libambu lokola azali na bo moi ba sengi na président de la République premier ministre na ministre ya sport ba reconnaître papa Isidore Libambu ndenge azali na bo moi boye pona musala makasi oyo asalaki na mboka na biso boyoka bango moko ndenge bazali koloba awa déjà na période wana pona apport na ye na niveau sportif mais siko pona histoire nous ensemble na sport na histoire bakondi botala kaka mukondi na biso yeyo bah ça là qui est jubilé c'est vrai qu'il a oui jubilé ça c'est un petit cadeau bon bah ça ranaé pour na fin à carrière mais ça ne représente pas toute une vie d'activité. La meilleure façon d'honorer une personne, c'est quand il est encore en vie. Hein. Là, il sait voir au moins dans son pays, bah, reconnaître il faut y a Salaki. Nous aussi, Konzamboka, la première dame est là, et le président de la République, là, autorité, mon sous député, sénateur. Voilà, c'est la bonne terre pour n'avoir que jeter ma fleur. Et que vous avez la paix, honneur pour les jeunes, si on lutte pour Namboka, un jour le pays finira par t'honorer et reconnaître ma bienfaiteur. Mon vivant ndenge tolobaka tangu yango yo mutu azali na bomoi azali ko belela pe asengi SOS na bakondi ba reconnaître ba valeur na ye oyo asalaki na musala awa na République démocratique du Congo. Ba boy tango akokufa ba émission pe ba hommage et landana na TV alors qu'azana na bomoi azali na besoin lisungi na bino bo chaye poa papa oyo asali musala makasi na République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Processus de l'indépendance du Congo. Nule ezongi na Kinshasa ezongi elengi weekend oyo l'équipe ba conseil ya ndenge na ndenge betaki pona kozongi sa bonne humeur après semaine mobimba ya stress ya misala bolanda yango na reportage oyo Grand Doulé na ndenge ya osakana ti
ezongi elengi après ba mois ya interdiction ya ndule pona ba mesure barrière ndeti ba respect ya distanciation lelo musique ezongeli ko beta na Kinshasa surtout na weekend oyo uti koleka ezalaki somo atako ezali ko beta ma mingi na ba moi des fois ba 15h ti ba 19h kasi na cadre ya ko se détendre ba weekend après stress ya musala ya makasi oyo tozalaka nango bakino basepelaki weekend oyo uti koleka po ete au moins 4 concerts ya minene pe ya ba leader ya makasi ebetamaki na Kinshasa lokola Fally Ipupa di Cap la Merveille oyo tobengaka de King Aigle ndenge bafani na ye bamesala kobenga ye ayindisaki na Rotana Club eyindaki mabe malgré billet ezalaki $200 kasi plein à craquer ezalaki wana na ndenge ya kosakana te bandeko bayaki ndenge na ndenge mpona kosepela na leader na bango mpe kose détendre na musique ya kitoko ya El Marabia. Côté à héritier Watanabe Moto na tembe Monsieur Gogan avec nouvel album na ye mi-ange mi-démon yepe ayindi saki na showbiz kutu papa na ye le roi de la forêt oyo tobengaka de l'Amfinda asalaki suka na surprise na mwana na ye en plein concert amataki na podium pe bayembaki lisusu ensemble comme au beau vieux temps ya wenge musique à maison mère ezalaki elengi ezanga lipasa malgré kutu ye moko pe le roi de la forêt Yangia Mamakanda Weranson ayindisaki na couloir sayo basende na debonom wana pe echauffaki mabe kasi tobosana te côté ya Tata Mobich le grand sapeur ya clan Wenge yepe abetaki na village Chentemba et salaki bien makasi pe bakinois bazalaki détendu na musique ya kitoko pe mo eloko malili e salaki elengi na ndenge ya kosakana te. Merci na bakonzi ya mboka ndenge bazongisi mo bandule pona ko permettre na bakinois ba se détendre apo ba stress ya ndenge na ndenge oyo tokuta na ngona misala na biso e sali malamu mingi kasi bobo sana teke ko beta concert za mabete kasi yembande betande pe binande po bato bazana besoin ya musique ya qualité et non ya makelele après yango kucha pe fo kota po biye pe fo etekama polobi bana na ndako balia Kinshasa etonde elengi awa musique ezongi boye bakino balobi merci na bakonzi kasi sécurité pour permettre na bango ba weekend temps bazali kozonga bazonga avec toute quiétude Kinshasa et qui partout. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez continuer à copier ça. La première chaîne d'information en continu à Lingala KNB News pour la Moussala qui toko autour de la bino. Merci pour la ngaï na copier ça na rédaction Warrior ici quand puis Warrior bazali ko sala Moussala qui toko na sima caméra oyo na moni Hervé Zaka awa boye na moni double pomo pe boye bi exercice oyo bo mesana nango bolingango mingi mutasala ngo kombo na e Papa Timothée Kayembe pe na rédaction na moni Merveille Mobende pe Naomi Pila oyo ba simbaki édition mokolo ya elo boyebika ndenge zalaka chapeauté toujours na yemoko grand lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tukutane na mikolo ezali koya en attendant Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Réalité ya bana kino